sommes heureux banzembo ya mutuya de tozali pouvoir esengo être reliés à lui, tozali esengo kokangama na au ye Dieu vivant. na ye nzambe oyo na Nous solo pouvons lui nzambe na bomoi parler et il nous parle. tokoki koloba na ye ye mpe akoloba na biso Bien-aimés, bandeko nous devrions prendre au sérieux esengeli na biso kokamata toutes les makambo oyo paroles na que nous lisons sikisiki dans les Saintes Écritures, mayemoso to kotanga na kati na makomi les croire de tout notre kondima cœur yango na motema na biso mobimba et nous présenter devant lui mpe avec komilakisa crainte et liboso na tremblement. ye na somo mpe na kolenga Car toute parole po ete eloba nyonso donnée l'a été par la bouche de Dieu. nyonso oyo ebimi na monoko na nzambe Les hommes n'étaient, bato les hommes n'avaient été utilisés que bazalaki kaka comme boyo des récipients nzambe azwaki lokola biloko ya par kosalela l'esprit et devaient ensuite exprimer ce que mpo na Dieu bango voulait nde dire. baloba oyo nzambe alingi koloba Parfois, kondima ce sont des hommes qui ont dû l'exprimer par des bato bakoki cantiques. koloba na ndenge ya banzembo D'autre part, ce qui est écrit basusu na ndenge oyo dans les ekomami Écritures. na kati na makomi Mais nous voyons que ceux Si qui kato l'esprit de Dieu komona, a poussé ntango molimo epusami par des cantiques ou ezala na banzembo dans la parole ezala na parlée, cela makomi oyo comporte. ekomami na Et nous en sommes heureux et makomi awa reconnaissants lorsque ce tozali na kondima cantique ici, par exemple, ete soki chante banzembo oyo eza et dit les koyembama promesses de Dieu demeurent, elles ne ekoloba chancellent pas ete éternellement. bilaka na nzambe eninganaka Jésus te a scellé dans le etikala libela na sang libela ce qu'il promettait dans sa yesu parole. kristu atia yango na makila na mayemoso aprometaki biso tokoki kozala na Ces kondima paroles sont vraies. ete maloba oyo nyonso ezali solo Car il dit le ciel et la terre ya peuvent lobi brûler. ete La likolo colline mpe et se la eko montagne koningana peuvent disparaître, mais eko celui qui croit kolimwa trouvera. me kasi liloba leki kotikala Que la seko parole de Dieu liloba na nzambe reste pour toujours vrai. ekotikala Bien-aimé, ntango nyonso solo seul celui qui croit trouvera Bandeko ba- que la parole de Dieu reste oyo vraie. nyonso akondima ete liloba na nzambe ekotikala C'est solo la vérité absolue. yango nde ezali liloba ya solo Et dans ce solo contexte, na yango j'ai été frappé par la parole du prophète Ésaïe. likambo oyo ya ndeko ezai etutika ekotuta Ici, l'homme de Dieu, Ésaïe, parle awa du ndeko verset ezai 6 akoloba du chapitre 51. verset 6 ya chapitre 51 Ésaïe 51, verset ezali 51 6. verset 6 Levez vos yeux vers le ciel et botombola regardez miso vers na la bino terre likolo en bas. Car botala les cieux se dissiperont Mokili. comme une fumée. La likolo terre oyo se dissoudra ekonyanga lokola comme un vêtement. mopepe lokola milinga Et ses habitants périront comme des mouches. bato oyo babika na mokili bakosila lokola Durera ba- ba- éternellement. Et la kasi liba na ngai ekotikala libela na libela n'aura point de fin. sembo na ngai ekotikala ya libela ekozala na suka te C'est la parole merveilleuse oyo ezali de liloba notre ya Dieu. motuya mingi oyo ya nzambe na biso Elle n'est pas sortie de l'Ésaïe, mais elle est sortie ebimi na de ezali Dieu. te me euti na nzambe ye moko Et c'est ce qu'il a dit, ezali oyo ye alobaki et ce qu'il a dit est oui et amen. likambo ye alobi ezali solo ezali Chanter kotikala mpe dans solo le cœur de ce yango tokoyemba yango na nzembo le ciel et la terre peuvent brûler. likolo mpe mabele ekozika Mais celui qui croit trouvera. me oyo akoyoka kondima akomona ete makambo na nzambe ekotikala solo Pour toujours vrai. ekotikala Bien ntango aimé, nyonso solo ce n'est pas seulement une parole, mais toutes eza kaka ces liloba paroles, te me nyonso ezali liloba celle qu'il a prononcée, oyo ye alobi qui demeure en effet. ekotikala Il est écrit ici na oyo mpe ekomami awa que nous recevons l'invitation par ete son biso intermédiaire. tokozwa ebiengeli Verset 6, levez vos yeux totombola vers le ciel et miso na regardez biso vers la terre en bas, totala car mabele les cieux na se mabele fondront comme une fumée, et nyonso la terre ekotila lokola mulinga grégera comme un vêtement. Nyo- Alors, cela, ata mabele ekosila lokola elamba Amen. tolobaka amen Aucun des pouvoirs ou des dirigeants de notre ata époque ata ne dirigeant moko te changera ata quoi mokonzi que ce moko soit. te ata mutu moko te Aucun des sages ata mutu moko na bwanya te sage qu'il veuille ata moko te l'être n'y changera quoi que ce soit. bongo na Mais te nous moko na savons likambo qu'il a dit biso toyebi ete oyo ye alobaki ete ntango ekokoma mayemaso oyo alobaki ekokokisama Nous sommes là tozali dans la wana foi, na kondima dans le tremblement. tokotala Mais au koningana fond, nous n'avons pas à avoir peur. tokozala na somo eloko te Tremblons en lisant sa tokoningana ntango tokotanga mokanda na ye que sa parole tokoyeba est oui ete et amen. liloba na ye ezali solo Bien-aimés, nous savons que sa bandeko bouche toyebi l'a ete dit, et que ce qu'il a dit lokola est david alobaki wana en effet vrai. oyo ezali solo
Ceux qui ne croient pas bao bakondima te sont des moustiques. bakokufa lokola Ceux qui croient banzoi seront sauvés. me bao nyonso bakondima Ils bakozwa seront bakobika avec lui dans son bakozala na royaume ye et dans sa na gloire. kati ya bokonzi na ye na kati na Car nkembo na il ye a fait la promesse. mpo ete ye apeselaka Je m'en vais vous préparer. na nouveau testament ete nakei kobongisa bino esika Je reviendrai vous na suka prendre na yo ozwa bino auprès de moi. na yo ozwa bino penepene na ngai Lesquels veut-il prendre? banani akoya kozwa Tous. akoya kozwa banyonso Ceux te qui lui ont donné la foi. bakoya kozwa kaka boyo bapesi ye kondima boyo bandimili solo bapesi ye confiance Accepté. bango wana nde akoya kozwa Là, si devant Dieu, si nous ne croyons liboso na pas, nzambe soki ondimi te il n'y aura là que des gens qui ont vraiment reçu toute ekozala kaka boyo bandimi liloba ne mobimba toute sa parole. boyo bandimi liloba ne mobimba Pas en juge. boyo bazali bajuge te En me kasi bato oyo bandimi liloba na ye na ndenge ekoki condamneur. baza bato kokondane baninga te Nous l'avons entendu hier soir. me lokola tokaki lobi na pokwa Qui vont là en mitema oyo etungisami baoyo baza na mitema komikitisa ceux-là seront là-bas. baoyo wana nde bakozala kuna na lola Comme le dit l'évangile de Matthieu. lokola Matthieu elobi yango Nous étions tous là. lobi na pokwa biso nyonso tozalaki na kotala likambo oyo ezalaki kitoko mingi kotala yango na mitema Il ne peut en être autrement, nous l'avons lu. ekozala lolenge mosusu te 5. Matthieu 5 Bénis les pauvres en esprit. Et le frère pambola baoyo bazali na motema ya kimia bapauvre na molimo pauvre en esprit et que les gens pauvre na molimo elingi koloba en réalité et que nous ezali baoyo réellement ainsi tel que les gens tozala mpenza lokola bato bakomona biso pauvre na molimo il faut bien que cette parole esengeli ete liloba oyo ekokisama en ces jours-là na mokolo wana na ntango wana profesi oyo wana esalema correctement en vue de Christ, n'est-ce pas? ezala mpo na Christ Parfois les gens disent ntango mosusu bato bakoloba bakoyeba te elongi bakoloba parce qu'il bakokanisa te bayebi grand sacrificateur ye azalaki mosakoli monene de telle manière que na ndenge ete pour tout le peuple alobi makambo nyonso mpona peuple nyonso peut-être ne savait-il même pas bato baza koyeba te elongi akoloba il devait le faire ainsi le dire me esengelaki aloba modele wana esengelaki aloba lolenge wana bandeko basi bandeko mibali pambola bapauvre kati molimo po te bokonzi na nzambe ezali mpo na bango n'est-ce pas là une promesse bandeko glorieuse, n'est-ce pas là promese oyo elaka oyo ezali elaka na solo notre Seigneur a fait seigneur na biso asali eloko ya solo nous bokonzi na nzambe ekopesama na biso et moi yo na ngai de tout notre cœur biso banso qui sommes na kati ya kondima na biso biso baoyo tozali pauvre na esprit na biso au fond kasi bandeko mibali esengeli kotonda biso et je crois que c'est le nakanisi ete ezali esengo mpo na nous biso pouvons nous réjouir biso to bato tokozala na esengo de ces promesses mpo na babilaka oyo vacille pas éternellement oyo ekoningana te libela na libela Jésus a scellé ce qu'il lokola na makila ya yesu nde akangisi likambo oyo a donc été scellé likambo oyo animisi yango na makila na ye ne peut pas échouer ekoki koningana te ekoko eshue te mais c'est ainsi que cela ekotikala nde ndenge wana ekokokisama mpe ndenge wana ekokokisama ndenge wana na ndenge esengeli voyons que la parole tomoni ete eloba na nzambe ekokokisama na lolenge nango nyonso kaka lolenge totangi awa likolo mpe se ekoleka lokola molinga bato bakokufa kasi oyo nyonso elobami na monoko na profete esengeli ekokisama mpe yango wana ezokokisama toyebi bato na sengo esengo mpe bato na kondima kolo akoma kopambola biso wana nde lobi ondeli na ngai tolobi ete nazwa te likolo na ndeko na ngai me toyebi ete biso nyonso toza bato na esengo na bandeko ata lokola aza liboso nzambe atia na kati na motema na ndeko apesa biso nzambe azala toujours na posa ya mutu mpo asalela ye eske balango na esengo te tozongisa batondi epa na nkombo totanga psaume psaume oyo nalingi yango mingi psaume 111 verset 5 apesi bilei na bao nyonso bakobanga ye
de son Pe nyonso pona libela libela akokanisa tango nyonso boyoka ina ye. Verset 5 oyo eza na mutunya eza verité ya solo. Bandeko soki tobangi ye akopesa biso bilei na tango wana. Tokoki kozala bato na esengo te, bato na kondima te, toza bato na solo, bato na esengo mpona bilei nyonso oyo apesi ye apesi mpo posa ya mutu nyonso, akokisi posa ya mutu nyonso ata boyo bazangi lolenge ya kosala, me Nzambe asali molele nyonso mpona bango. Oh, esengeli biso tosepela, esengeli biso tosepela, toza na kondima, mitema na biso eza na kondima, akokanisa akobanza boyokani na ye. Naza na bino tango nyonso, nakobwaka bino, kotika bino te. Tala azwi engagement monene oyo na liloba na ye, akokokisa makambo na ye, akokokisa maloba na ye. Mpona yango tokotonde mpe botondi. Psaume 111 verset 11 verset 7 sikoyo, yo ozali mutu ozali sembo mpo ali fidèle tango nyonso. Bandeko basi bandeko mibali akokoba koloba na biso na nzela ya liloba na ye mpe na nzela ya ndeko na biso. Amen. Shalom, shalom, shalom. Kimia ezali kona bino, otelema lisusu tobondela. Père Céleste, Tata na biso na likolo, nous sommes tozali profondément touchés siki penza kosimbama na mitema na biso na présence na yo. Ke banzela na yo ezali nzela sembo, nzela malamu. Jugement na yo ezali na lolenge kokota yango te. Yo ozali na nzela na yo na bao ya yo na libota na yo. Yango tosengi na yo, tosengi no oya kati na biso d'une manière si puissante na lolenge moko ya nguya, que nous puissions na motindo ete tobika yo, sentir, toyoka yo, toyoka yo koloba, tomona yo na miso. Je te remercie. Totondi yo botondi, natondi yo botondi mpona maloba oyo nyonso. Maloba oyo nyonso ezali na kati. Oh Seigneur, qui Oh sommes-nous nkolo biso banani po ete oloba na biso. Qui sommes-nous Biso ko banani nkolo pour être rassemblés po ete osangisa biso na miso na yo et entendre mpe toyoka ta voix. Toyoka mongongo na yo. Seigneur, nkolo reçois aujourd'hui ndima yamba matsanzoli pas seulement de notre bouche, kaka oyo ya manongo na biso te, mais de notre cœur, oyo ya mitema na biso, plus profond, oyo ya katikati ya motema na biso, oyo ya katikati na biso, notre âme. katikati na biso, Le Seigneur, kati na biso ekotondo yo botondi. notre esprit exulte en notre Esprit na Dieu, biso ekokanisa be yo Nzambe na biso, car tu as regardé la po ete bassesse yo otali de ton peuple, kotala moke ya peuple na yo, évité par les hommes, omoni ete bato mokili bamoni bango pamba, bato mokili babwaki bango, mais accueilli par toi, me yo oyambi biso. reçu grâce par toi, Ngolu Seigneur béni. ngolu kouta epai na yo, pambola Sauveur biso. bien-aimé, Yo mobikisi solo nous oyo molingami, aimerions ressentir l'effet tolingi de ta ete parole toyoka sur baefe ya mosala na yo nous-mêmes elobano likolo na biso, et l'accent tomona que tu mets sur la mosala oyo kotia likolo na mosala oyo, que tu donnes à ton peuple pe totala bilei yo kopesa peuple na yo éternellement. mpona boyokani na yo ya libela na Tu as libela. fait alliance avec le vent Yo osali boyokani na mopepe te, ou le temps, mais avec ton osali na peuple. ntango te, mosali na libota na yo. Et quand tu te souviens de ton Soki okokanisa boyokani na yo na ya libota na yo, baoyo yo osali na bango alliance, toyebi ete baoyo yo osali pesi bango bilaka, je te remercie. yango Nzambe natondi yo botondi. Tous mes frères, Mpona bandeko na ngai banso ya mibali, bandeko na ngai banso ya basi, nos chers frères et sœurs de Belgique, bandeko ya Belgique, oh Dieu, bandeko oui, oyo nkolo bénis-les tous opambola bango banso dans toute l'Europe, na Europe à mobimba, l'est et à na l'ouest. est okola na west. Bénis Israël, Pambola Israel ton peuple, oyo ali libota na yo, pour lequel tu mpona as banani fait et refait ta oyo profession osali de mpe foi, omisali mosala na yo ya kondima, pour
pour ce peuple que tu reconnais. Pona libota oyo koyeba ete o Nous Nzambe bénissons tous ceux que tu opambola as bénis. bayebaso Et yo nous te prions opamboli de continuer à être avec nous. tokosenga na yo ete ozala ntango nyonso na biso na nzela ya ngolu na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Grâce ngolu au lieu du jugement. au lieu ete kosambisama ezala L'amour et la bolingo grâce de bolingo Jésus. mpe ngolu na yo ngolu Grâce bien plus grande ngolu oyo ekosopana mes fautes. ya kotala mabunga na ngai nyonso ekobunga. Amen. Amen, amen. Nous nous asseyons. Stovandi. C'est une grâce. Ezali ngolu Vous êtes ici. ngolu ya biso kozala wa Et écoutez la parole de koyoka Dieu. liloba ya Nzambe Et pas seulement cela, mais kaka yango wana te me kondima yango mpe le fait lokola que nous puissions nous laisser insérer dans le plan de Dieu tomitiki kokota na kati na mwango na Nzambe de notre part, mais ezali ya biso te me wana euti epa na ya nkolo ye moko du Dieu Tout-Puissant. programme ya nkolo ye moko. De l'extérieur, nous percevons otana libanda tout ce qui se passe. tokomona Et si mayema nous so ekosalema comparons ensuite le message soki prophétique totali message oyo ya prophétique et l'ensemble des mpe prédications de makambo Frère nyonso Branham, mateya nyonso ya Frère Branham avec ce qui se passe, na mayema actuellement, kokokisama lelo alors nous remarquons tomoni que ete tout nyonso l'accomplissement. ekokokisama. Je pensais particulièrement ce matin Na banda kokanisa au lelo na peuple ntongo d'Israël, na libota ya Israel et quand les nouvelles ont annoncé que 40 000 ntango balobi ete 40 000 marchaient à travers la personnes ville, batambola na kati na mboka protestaient et qu'ils bazalaki voulaient kotelemela rendre la région occidentale balingaki du kozwa Jourdain, mboka oyo na ngambo na Jourdain et ainsi de suite. kopesa yango. Alors il nous vient alors à l'esprit que même mbala moko likanisa elinga koloba ete ata Israel suffisamment na kati na Israel makambo ekokisami eza na makambo ebele na kati ya Israel oyo bakotelema makambo ya Nzambe s'inscrivent pas bakolinga te kokota na likambo oyo programme ya Nzambe dans apesi ce qui y est écrit, bakolinga kotala te ekomami mais qui me vont kasi dans la rue bakokende na nzela au lieu de rentrer olie en ete eux-mêmes bazonga na kati na bango moko pour connaître batala la voix de Dieu. batala banzela ya Nzambe. Nous savons Toyebi ete que c'est écrit et ekomami il est écrit que ekomami ete ntango ebota na Israel bakokoma ebele lokola mabele. Isaïe 10, verset 22. Isaïe 10, verset 22. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont donc pas bao nyonso bazali ya le Israel véritable Israël. baza nyonso Israel ya Mais solo te ceux qui le sont, me boyo bazali yango na molimo selon leur nature, en fait, selon bango la wana parole de Dieu. nalingi kokoka na Nzambe Mais tout kasi doit certainement nyonso se passer esengeli ainsi, ekokisama afin qu'un peuple na motindo ete libota moko ne s'attribue rien à lui-même, mais qu'il libota moko bamitia lokola te ete bango ya bango kaka nde doit finalement me kasi tous ses remerciements au Dieu vivant. bazongisa matondi epai na En nkolo. l'occurrence, Israël ne pourra pas non plus Israel dire esengeli te notre premier ministre, mais emimona ete bazali soki ndenge nini voilà, me batala notre likambo Dieu, batala nkolo na biso et nous avons mis nkolo na notre biso confiance. epai wa batie Voilà le confiance Seigneur en qui nous avons tala mis nkolo na notre biso confiance. oyo Voilà totie l'aide qu'il confiance nous a apporté. tala oyo amemeli biso En tant qu'enfant de lokola Dieu, bana Nzambe nous sommes déjà dans cette situation. Même lokola bana lorsque Nzambe tozali na nous kati ya lisons le situation journal, wana ata nous tokotanga écoutons les bajournaux informations, ata tokoyoka bainformation nos pensées et nos makanisi na cœurs biso mpe motema na biso ont un lien avec la parole de Dieu. eza kotala na makomi ya Nzambe Et nous entendons plus et nous tokoyoka lisons plus mpe tokoloba que mingi n'importe quel tokotala nous croyons. tokondima kaka oyo ya libo ya On peut Nzambe. les lire. Est-ce vrai ou non? Je Est-ce pense que que solo c'est to un solo te? grand privilège ezali que esengo Dieu mingi nous a donné Nzambe asali en biso ce ngolu moment. ya ntango oyo komona D'un makambo autre oyo côté, nous ne regardons pas non plus biso complètement les tokotala choses te qui se passent makambo ainsi ekoleka autour de nous.
oyo koleka pembeni na biso nous ne voulons pas nous tolingi te occuper de toutes les autres choses. totala makambo nyonso wana Mais nous le biso ferons tolingi par écrit à l'occasion. tokokoma yango ntango ekosalama S'imbrique mpo te nyonso ekokokana dans nyonso ekokokana notre frère na nyonso. a lu le psaume Ndeko na biso atangi psaume 111 Oh, na quelle ebandeli parole merveilleuse. oyo loba ningi kitoko boye Au chapitre 1, il est écrit na Alléluia. Je verset 1 elobi louerai Alléluia. de tout mon cœur dans le tokotondo cercle nzambe des pieux. na motema na biso mobimba na kati na biso bato ya balingi nzambe na kati na assemblée Le na kati na koyangana a été jeté vers mpe Ésaïe, mbala moko Esaïe chapitre 51. 51 Et vous me connaissez et vous savez que epe boyebi yango mpe boyebi yango je malamu lis avant et je lis après. nalinga kotanga Juste liboso avant, mpe natanga mingi na suka na verse ya yambo ekomemi ete boyoka ngai Mon peuple. Bino libota na ngai. 4. Esaïe 51 verset 4 Et prêtez-moi l'oreille. botielanga matoi Mon assemblée. bino liangani na ngai L'insurrection sortira de moi. po ete na ngai nde makambo ekouta mpo na kosala solo na ngai Peuple. mpe na komonisa polele liboso na libota Dieu nous parle. yango nkolo aloba na biso Ici, il s'adresse à nous. awa akoloba na biso Invité abengi biso na koyoka attentif à lui et na koyoka maya koloba na oyo ya koloba écoute-moi. yoka ngai libota na Pour ngai dire tokoki koloba que le peuple de Dieu libota na ne nzambe sera pas n'importe quel libota na nzambe ekoyoka biloko yoka te ekoyoka ngongo nyonso te ekoyoka kaka mongongo na nzambe Et cette voix est toujours sa mpe mongongo wana ezali nde liloba na ye rien d'autre. eza eloko mosusu te ebe liloba na ye Écoutez-moi. boyoka ngai Écoute-moi, mon peuple. yoka ngai yo libota na Ne ngai s'adresse pas à n'importe qui. ekoloba na motu nyonso te Une nation. ekoloba na libota moko boye te Il s'adresse à son peuple. ekoloba na libota oyo ya ye libota oyo ya ye Les peuples de boya toutes les langues, alobi ete babima na bisika nyonso Écoutez-moi, babima na makambo nyonso mon peuple. yo yoka ngai yo libota na ngai Mon peuple. yo libota na ngai yoka ngai Prêtez-moi l'oreille. tianga matoi L'assemblée yo liyangani na du ngai Seigneur. yoka ngai A Nkolo une alobi. assemblée nkolo aza na liyangani na ye compose de son peuple. ezali kaka oyo ya libota na Et ye cette assemblée mpe liyangani wana l'église des premiers ezali losambo ya boyo babotami na moko ya bapremiere boyo babotami na liboso Et comme Paul lokola Paulo l'expose dans l'épître aux Hébreux, akoloba ngo na kati na mokanda na nous hebre sommes venus à l'église biso toye na losambo des premiers toye na liyangani ya babotami ya liboso baoyo ya sembo et ainsi de suite. Et na nous, bongo na bongo. 23. Hébreux 12 verset 23 Ainsi, na une yango assemblée réunie liyangani en tant que oyo esangani peuple de Dieu lokola libota na nzambe écoute ce que bakoyoka Dieu dit oyo et nkolo akoloba non seulement elle écoute, bakoyoka mais kaka elle te obéit. me bakotosa Branham a ndeko associé Branham le alobi mot foi kondima l'obéissance. kondima na kotosa akosangisa yango esika moko Nous devons Frère Branham aza kosangisa de bongo même. La biso mpe tosala foi bongo et l'obéissance. kondima na kotosa ekende longo Si la foi Soki reste kondima- une théorie, soki ce n'est kondima pas etikali na se de la foi, mais wana eza susu kondima te du bout des lèvres. wana ezali kaka kondima ya Quand la bibebu foi est remplie de la vie, me est remplie kondima oyo eza de vie divine, elle oyo eza na a- vie eza na bomoi yango nde kondima ya solo Écoutez-moi, mon peuple. boyoka ngai yo libota na ngai Écoutez-moi l'oreille. botielanga matoi Ésaïe 51, verset 4, il redit, ezali 51 verset 4 Mon assemblée, car bino liyangani na ngai mpo mobeko outa nde epai na ngai epe na ndenge na ngai na koloba ete po tebeka éclaire bino peuple. bino libota na ngai Et ensuite, du verset 7. na nsima na verset 7 Écoutez, boyoka ngai vous boyoka ngai qui connaissez et bino ba aimez oyo Christ, bino ba oyo boyebi sembo le peuple bino ba oyo libota na ngai duquel ma loi libota oyo habite. na mitema na bino mobeko na ngai ezali kovanda Les railleries des hommes boyoka kocola ya bato te n'effrayez pas bolenga te leurs injures. bobanga te kofinga na bango Verset 8, car la verset 8 elobi les po ete maladi comme un vêtement, ekozwa bango lokola ekobebisa bango lokola et elamba le cafard les dévorera mpe banyama ya mike mike ekobebisa bango
lokola ekobebisa elamba kasi sembo na ngai ekotikala ntango nyonso libela na libela mpe lobiko na ngai de génération en génération. na libota na Ce ne libota sont pas seulement les cieux eza kaka likolo te qui sont affectés. na mabele nde ekozwa likambo te ndoko totangaki Encore une fois, me elobi lisusu ete levez vos yeux vers le botombola ciel miso na bino et likolo regardez vers botala la mabele ndenge ekotala les cieux po ete mabele comme une fumée ekoleka lokola molinga tombera en lambeaux comme un mpe vêtement. mabele kozala lokola Les elamba habitants mourront mpe comme bato des na bango moucherons. bakokufa lokola na banzinzi Mais mon salut kasi lobiko na subsistera ngai ekotikala libela na libela éternellement. ekotikala libela na Ma libela justice sembo na ngai ekotikala libela na libela ekozala na suka te Et puis nous avons lu mpe totangaki la teigne la pamba rongera te comme un vêtement. maladi ekosusa yango lokola elamba Seulement le monde. eza kaka Mais mokili oyo tous te ceux qui n'ont pas baoyo banso baboyi kondima qui ne sont pas entrés en eux-mêmes. baoyo bonso bazongi kati na bango te Et ne se sont baoyo nyonso pas inclinés batubeli sous sa te puissance, bamikitisi te qui subiront en ce jour baoyo wana na mokolo wana sort que bakokuta na cette likambo oyo pierre. ndenge moko na mabele ndenge moko mpe lokola likolo ndenge psaume elobi yango C'est écrit dans le psaume psaume elobi ete 102 psaume 102 verset ya suka du verset 26. verset 26 Psaume 102, verset 26. Autrefois, Psaume tu as 102, formé verset la 26. terre et les cieux mbala sont mosusu vagues. yo otiaki mokili oyo mabele oyo na likolo olekisaki yango kolekisa Mais toi, tu demeureras. me yo okotikala kaka Tomberont tous en banso ruine comme un bakokweya vêtement. lokola elamba Tu les me kasi changeras yo comme un okobongola vêtement, yango lokola elamba et ainsi ils se transformeront. ekobongwana Verset 28, mais toi, verset 28 elobi kasi yo okotikala lolenge moko tes années ne mpe bambula na yo ekosila te. Ensuite, il a Na été nsima souligné ekomamaki les ete promesses de Dieu trouveront bilaka ya nzambe accomplissement. ekokokisama solo Permettez-moi de lire quelques passages tika ete natanga de yokoya makomi na Rome 15 na makambo oyo Romain 15 à partir 15 du verset 5. kobanda na verset ya Je mitano voudrais surtout au verset 8. na kotala mingi verset 8 Du verset 5. na bandi na verset 5 ti na verset 8 ya Romain 15 Mais que le Dieu de qui vienne la persévérance na nzambe et la oyo consolation kondima ezouta mpiko ezoyokuta vous donne d'avoir les mêmes apesa bino sentiments les uns envers santima les moko autres bamoko na bamosusu selon kokokana Jésus-Christ. na ndenge ya Yesu Kristu. Verset 6. Verset 6 elobi Afin que d'un commun accord na motindo ete na kondima moko na boyokani moko biso banso na monoko moko tokumisa nkolo na biso Yesu Kristu. Verset 7. Na yango tomindima bamoko na bamosusu na kati na kolinga na kati na bolingo lokola Kristu mpe alingaki biso na droite na ye. Verset 8 elobi Kristu akomi serviteur mosali na nzela na kokata ngenga mpo na kotalisa bosolo na Nzambe na ndenge kokokisa bilaka na Nzambe. Wana nde esika tolingi kolobela nyonso oyo ekokani na Kristu ekokokisama kondimisama na mwango mobimba ya Nzambe. Mwango ya Nzambe ezali mpona kondimisa bilaka nyonso oyo apesaki na batata na biso. Nkolo aza na mwango na ye mpe mwango na ye akotiango na mosala mpe biso toza liyoko ya plan wana. Na mikolo oyo tozali eteni moko ya mwango na Nzambe. Tomitika komikotisa na programe oyo ya Nzambe. Toyebi ete na boye liboso ya Nkolo ntango babilaka ezali kokokisama te miongo na Nzambe ekomonisama makambo bato bazalaki ebele bato ebele bazali kotanga makomi. Kati na bango ezalaki na mutu moko Saul ya Tarse ye avandaki penepene na Gamaliel
Et il ne savait rien. Aza ko ebelo mo côté. Qui se passait. Aza ko batema comme ça ko leka. Mais Tangwana. il y avait aussi ceux Mais qui connaissaient le ministère baza ko de sosola, Jésus. baza ko yeba eloko nini musala ya Yesu Kristo. Envoyèrent des scribes Baza ko tindela yeba scribe na batu mususu ba délégation déjà agents pour pona kotuna yeba mituna. était. Okutune so azaki nani? La réponse était alors Kasi si tu n'es pas motune ezalaki kaka te, réponse ezalaki kaka te. Soko ozali Kristo yo ozali nani? le prophète, Soko ozali prophète ozali nani? Élie. Soko ozali Eli te ozali nani? Ce passage de l'évangile de boyebi nyonso wana na mokanda ya Jean, chapitre 1, Jean ya liboso. je n'avais plus besoin de le lire, mais nazali na posa na tanga ngo lisusu te na mena kotanga ngo kasi pour ceux qui ne mpona boyo connaissent mpona boyo bayebi yango te malamu malamu. Il est dit ici au verset 24. Na verset 24 ekoloba Jean 1 verset 24. Verset 24 ekoloba les envoyés bayo batindaki batinda miyo bazali bafarisien. Verset 25 batuni Yesu ete soki ozali Kristo te to ozali Eliya te soki ozali prophète bakotuna Jean Baptiste. Jean lui répondit, kasi Jean ayaluli bango alobi nga nakobatisaka na mai me kasi na kati na bino eza na moko oyo ya akobatize na molimo akoya nsima na ngai. Ngai nakoki te ata kolongola elamba singa ya esule na ye. Mpe bomoni ete bato bazalaki wana basali ba recherche batamboli baki kotuna batini ba renseignement mpo bayeba en quoi cela les a-t-il aidés, en quoi cela leur a-t-il été utile. likambo oyo ezalaki na bango na ntina mpo na nini. mosusu bayaki kotala frère Branham batuni frère Branham nana atalaki filme oyo wana mibali mibale bautaki Los Angeles peut contenir environ 6000 personnes. bautaki kotuna frère Branham aza koloba na stade wana Los Angeles baye kotuna mituna ils ont été impressionnés et bakamwaki ntango frère Branham akotuna babi ministère nini monene boye comme signification et ils ont remercié pour batuni Nzambe ils sont repartis. babi merci pe baleki. Ce n'est pas l'impression que nous avons. ezali impression tozali nango te na likambo nde ekokonte me ya mutu ezali ete na mayebi biso toyoki oyo tomoni na miso na biso soki tondimi mongongo na Nzambe lokola ministère ezali ya Biblia eke Nzambe ye moko akolanda ntina omituna ezali nini esengeli na biso komona révélation bofungwami na nzela molimo bofungwami na nzela molimo na Romains 15 verset 8 elobi Yesu Kristo akomi mosali oyo ya nzela ya circoncision kokata mangenga po ete akokisa bilaka nyonso Nzambe apesaki asali na se ya mobeko po ete asomba baoyo nyonso bazalaki na se na mobeko. sika tokoki kotanga makomi ebele Romains chapitre 4 na Galate tokoki kotanga mpe lisusu esika Paul akolobela eske ba œuvre nde kokotala moto to kondima nde kosala. Paul alobi lolenge nini mutu bakokogela ndenge ba œuvre alors que esengeli na biso liboso te mobeko epesama circoncision esalamaki deja. eloko moko na moko eza na lolenge yango akozala mobeko na Nzambe eza na esika na yango ti lelo biso tokoki te kozala lokola biso tokoki kozala jamais sauvé na nzela ya mobeko soki mobeko eyaki te soki ekotisaki biso te kondimisaki biso te esika mobeko ezali te esika wana mpe kozanga mobeko mpe ezali te esika mobeko ezali te châtiment mpe ezali te.
et ce qui vient après. Donc, pardon, Dieu, dans sa grâce, Nzambe nazala ngolo na ye asala motindo ete tozala kobika na nzela kondima apesi kame mobeko mpona kopesa na bato bandima bafaiblesse na bango batala eta na bango ya shit batala kondima bandima kondima mpe bazwa lolenge ya kobika. Bato boni bazo comprendre makambo oyo. Bato boni kobika ezali na lolenge mosusu te. Moto oyo koyeba mabe na ye te. Esengelaki mobeko ezala. Yango Paul akomi alobi ete mobeko ezali ko malamu azali kote ya biso akote ya biso na nzela na Kristo. Mobeko ekokweyisa biso na makasi penza kasi pasi nango ekoki te eya pasi mingi sima mutu aprononce loi oyo alobi loi na Sinayi ayei na ntango wana babengamaki Yawe na nzoto ya molimo me alongwe nzoto ya molimo akomi Yesu Kristo alati nzoto lolenge moko ye wana abengamaki Je suis Ancien Testament ye wana andimi kozwa pasi nyonso oyo alobaki kuna ntango abimisaki mobeko malédiction nyonso na mabe nango nyonso makambo nango nyonso tina liwa azwi nyonso wana na nzoto na ye mokolo mobeko yango nalobami ete ye moko wana mokolo mobeko Jean 4 verset 12 ye wana azali moto mobeko ye moko te juge ye moko nde mpe akomi mosikoli ye nde nyonso na nyonso ye akumbi jugement na ye jugement oyo ye alobaki pasi oyo nyonso akatelaki biso ezongi epai na ye moko na nzela mapipi na ye nde biso tozwi lobiko oyo nde nakoki kososola makambo oyo mpona biso baoyo tondimi Nzambe bitolobi ete Nzambe andimi biso tondimi ete tozwi ngolu eloko kombo mpenza koloba lolenge malamu ya koloba ezali te me toyebi ete kati na biso tozwi ngolu nyonso mpe likolo na biso ekozala lolenge nini ntango tokokota na nkembo eke kuna na nkembo tokoyoka susu ya mapasi ya mokili oyo te makambo mosusu ya pasi ekozala te nyonso oyo esalemaki mabe na mokili tokomona yango lisusu te tokosangana na Nzambe mpo na libela kokangama na ye kosangana na ye mpo te ye alingaki biso abengi biso kobima mpe afutaki asalaki motindo ete bilaka nyonso ya nkolo ekokisama na kati na Kristu mpe ekoba kozwa kokokisama nango na kati na losambo yango makomi nyonso ya sali ekomisi ebandi wana lisiko na biso na eglize ya Kristu Kristu ekosila ye nde mutu biso nde baminama tozali elongo ezali kosangana oyo ya bonzambe ye frère likolo ya bandeko ebele ekomami na psaume tolingi toyeba kombo na yo apesi kombo na ye na bandeko na ye alakisi kombo na ye na bandeko na ye alakisi biso kombo na ye oyo esangani na kondima lobiko mpe redemption na biso lisiko na biso kombo wana kombo yango kombo ya Yesu Kristu eza na kombo mosusu te kombo mosusu epesameli bato te na se awa na nzela oyo bakoki kozala sauve obele kombo na Yesu Kristu kombo yango wana nde kombo ya lisiko
à la guérison, au Kombo ya guérison, réconciliation, pardon, tout ce que réconciliation Dieu nous a donné nyonso. en général. Nyonso apesa biso be na kombo Il wana. est écrit, Yango ekomami Romains ete 8, verset 32, Romains 8 verset 32 comment ne nous donnerait-il pas aussi lolenge nini akopesa biso nyonso te lui, na non seulement quelque nzela na ye chose, mais tout. kopesa biso nyonso Le pardon, ezala le pardon, salut, la grâce, ezala la vie ngolu, éternelle, ezala bomoi ya seko. jusqu'à ce que nous puissions voir ti kino tomona sa face. tomona elongi na ye Et ce qui n'était tomona et n'est rien, oyo ezalaki dans te le monde, oyo ezali Dieu l'a choisi oyo nyonso pour nzambe attirer aponi à lui nzambe et aponi mpo faire te tozonga de nous epai na ye quelque chose. asala na biso eloko moko na motuya. Une autre parole que je voudrais lire est Eloko ici mosusu dans nalingi 1 kotanga Thessaloniciens na 1 Thessaloniciens au chapitre 5 na chapitre 5 et ce serait ekozala mpona verset na 23. kotala verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens 5 verset 23. verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie Nzambo ya kimia apetola biso ye mei entier. biso nyonso mobimba Que tout votre être, l'esprit, l'âme et mobimba na le biso mutu corps soit conservé âme na biso esprit na biso mpe corps na biso lors de ebatelema propre l'avènement de notre ebatelema Seigneur malamu ntina boye na nkolo Christ. Celui qui vous a ye oyo appelé est fidèle. abengi biso Et c'est azali lui sembo qui le esengeli mpe biso mpe tozala sembo. Comme c'est merveilleux. Oh. Ce n'est ni toi ni moi. ezali yo te ezali ngai te Ton effort, ni ezali le makasi mien. na yo te makasi na ngai te Celui qui a commencé ye oyo abandaki mosala ye moko nde akosukisa celui qui a appelé à sortir, ye oyo abengi biso na kobima préparera. ye moko nde akosala Celui qui a makambo fait la promesse, oyo apesi elaka d'aller ye moko nde préparer la place, ye moko nde abongisi place pour nous ramener ye moko nde à la akoya kozwa maison. biso mpo amema biso na Aussi sûr ndako qu'il est parti, aussi sûr lolenge ye akendaki solosolo mpe akozongwa lolenge oyo akendaki aussi sûr qu'il est parti, aussi sûr lolenge qu'il ye est akendaki akoyozonga solo il est déjà aujourd'hui. mpe kozwa biso kokende Nous biso nous réjouir, malgré toutes toya les bato ya détresse kosepela et parfois ata bapasi aussi ezali tous les soucis. ata Vous savez basusi ezali que l'on peut si bien chanter. tokoki koyemba Dans le cœur, nzembo je remets sur lui na kati nini tokopesa basusi na biso nyonso un peu plus facilement dans mpe une totika na prédication. kimia fre bana baloki yango na prédication na ye moko Comme il est ensuite plus difficile ezali de le mpasi prouver mingi dans les faits. komona Mais les choses, kasi si makambo les yango choses vont pour vous comme pour moi, bayi kotambola mpo na bino mpe mpo na ngai qui pénètre dans notre cœur et eza na nous savons baprofondeur ekokɔta qu'il kati na mitema na biso fera bien. ekoloba Je ete ne sais pas nayebi te qui lokola c'était pour le moment, nayebi mais te un frère quelconque ndeko m'a moko dit récemment, ndeko moko ayebisaki ngai Frère Franck, ndeko frank tu as prêché plusieurs fois sur Job. oteyi mikolo mbala mingi mikolo na job Aussi, avec patience, zela ce qui mpe na compte, patience lokola job c'est la fin et pas ce qui kotala est mpe toyei maintenant. kokóma na suka kasi oyo eza Pour sikoyo moi, te c'était un baume pour mon âme. mpo na ngai ntango ndeko wana lobi boye ezalaki bumu monene mpo na motema na ngai Tiré vers le bas, que chacun mutu nyonso ayebi ete contribuer d'une manière ou d'une autre à mutu tirer nyonso ayebi les autres ete encore plus, akokomema bandeko susu na se vers le bas. akomema bandeko mingi na se Mais que Dieu nous kasi donne nzambe à toi apesa et à biso moi na yo mpe un ngai cœur rempli de son motema amour, moko ya kotonda bolingo afin que les bonnes na motindo paroles ete soient prononcées maloba au malamu moment, elobama de la bonne manière elobama na ndenge ya qui malamu permettra ekopermetre à ete l'autre na mosusu d'être consolé, azala konsole relevé, atelema voire même fortifié azala par la azwa parole makasi que Dieu peut prononcer na à nzela ya liboyo travers nzambe akoki kopesa des individus. na nzela ya bandeko Il nous a dit, elobami na biso ete mais lui, Kasi même ye, le Dieu de paix, ye moko nzambe na kimia c'est lui ye qui accomplit yo te ngai te cette œuvre. ye nde Et il asala nous mosala na ye présentera devant sa face akopresente à son biso liboso na ye totalement irréprochable. na ndenge moko tozala eloko moko ya koloba ezali te tozala propre à son retour. na bozongi na ye alleluya C'est la sainte parole de Dieu. ezali liloba nzambe ya Nous sem serions insensés de ne pas croire à la tozala parole de Dieu na ntina te soki telle qu'elle tondimi est yango te ici. esengeli tondima yango lokola ekomami awa Dieu est capable nzambe aza na de makoki faire plus ya que ce kosala que nous mingi na pouvons koleka demander. kosenga kosala mingi ya koleka aya tokosenga ye Il fera au moins ce qu'il a kasi promis akosala oyo alakaki sa parole.
kokokana makomi Nous na ye pouvons tous nous y fier. biso banso Et c'est tokangama na la likambo oyo consolation. consolation na biso ezali nde C'est kuna ici la consolation kuna nde que nous apportent les Saintes Écritures. totala makomi ekomemela biso Relire ces versets. tozongela Romains, ikomi oyo na Romain verset 5, Romains 15, Romain 15 verset Romains 5 15, verset 5. Mais verset 5 que le Dieu de qui Kasi, vienne la persévérance et la nzambe oyo kati na ye kokuta kondima solo Et avant na cela, consolation akopesa biso je vais encore lire le verset 4. natanga so verset 4 15, verset 4. Romain 15 verset Or, 4 tout ce qui a été écrit mayema so ekomamaki dans les temps passés na batango eleki pour notre instruction, ekomamaki mpona afin que boyebi na par la biso patience et par la na consolation nzela na patience na nzela na consolation ekopesa makomi que donnent les Saintes Écritures, oyo makomi eza kopesa biso nous persévérions dans l'espérance. totelema ngwi na kati na kondima Que le Dieu de qui vienne la persévérance et la consolation. nzambe oyo na kati na ye koya consolation mpe persévérance kotelema ngwi les mêmes sentiments. apesa ete moko na moko aza na sentiment ya yesu kristo Comme c'est merveilleux. Non pas une consolation. eyaka consolation pamba te consolation o ndeko frank to ndeko russe to ndeko nani apesi yo te kasi consolation euti epai na nzambe oyo nzambe akopesa biso na nzela ya liloba na ye liloba oyo afongoli biso na ntango oyo ete biso tosala makambo kokokana bamoko na bamosusu bamoko mpo na bamosusu na lolenge ya kristu lokola kristu omonaki mpasi biso tomona mpasi oyo wana tobondela bamoko na bamosusu mpo na ndenge ye amonaki mpo na biso nyonso yango tokanisa makambo totelaki lobi na pokwa koloba ete momboto ya bato na sembo bato na sembo bakota mpe kimia na bango nyonso pesa kimia Jean 3 verset 18 Jacques 3 verset 18 kaka nzambe nde akotia kimia na kati mitema na biso ezali océan ya mokili mobimba te oyo ezali agite biso tokoki koyemba na kati na solo mpe na kati na kondima lokola tosalaki yango lobi na pokwa soki kimia ya nzambe ekoti kati mitema na biso atako tempete esali enemi akoti atako makambo esali nini nkolo na biso azali na biso pene azali na biso elongo azali na kati na barke moko na badisiple wana eske nakomona malamu eske nakomona bien eske nakokanisa malamu nkolo na biso azali na kati na bwatu moko wana otikanga naloba yango lelo ete nkolo na biso azali na kati na bwatu moko na biso. Et si nous avons parfois l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il dort, laissez-moi vous dire qu'il ne fait qu'attendre le moment où nous l'invoquerons, où nous serons dépendants de son aide. Tout essayé et rien n'a pu fonctionner. tosali nyonso esimbi te me likanisi ya suka ekomi kaka ete tala epai na ye ntango oyo bwato lingi kozinda nde ntango wana babeleli ye nde yango tolobi ete ntango azali na kati na barke azali na kati na bwato na bango tondima yango ete apesi na losambo na ye atelisi mutu na ye ntango toyebi te ete mutu ya nzoto moko soki oyebi te nzoto mutu ezali wapi soki oyebi mutu place ezali te ezali nde liwa losambo ezali ya nkolo na rédempteur na barachete baza esika moko bakokabola bango te bakomi deja unité moko bakomi eloko moko ndenge bato bayembaki
et que les vents ata ko soufflent, mopepe yei je ne fais que lever les yeux totombola vers be le miso haut, là où kotala le ciel wapi est encore un peu kotala plus wapi haut. kotala likolo mingi Vers le Dieu kotala liboso qui a likolo na créé nzambe le ciel oyo akeli et likolo la mpese terre. oyo akeli likolo Et nous nous mpese demandons une tokomituna fois la tempête apaisée, soki tempete qui esali est celui-ci mipepe esali à qui même le vent et les tokotuna vagues sont nani oyo puissants akotelemisa et bambonge Marc mpe 4, verset mipepe 41. Et nous connaissons Marc 4 verset tous la 41 réponse biso nyonso toyebi de notre réponse Seigneur. eya Qui se nkolo na soucie de biso nous. akoyoka susi na Il biso y a une chose eloko moko qu'il ezali n'aurait pas pu supporter, moko oyo akoko supporte te de périr lui et ses disciples. akoko kondima te ete ye na Cela aurait bandimi na ye été bakweya la dernière chose. akoko kondima te ke Jamais bakufa na elongo cela n'arrivera. ekokoma te Et si on arrive au point soki de ne tokomi na presque ntango plus oyo voir le bateau ou komona bato komona masuwa voir que la tapette komona kaka mopepe ndenge ezali bambonge ndenge ezali en tremblant, oh mon Dieu. ekoningana Et maintenant tout est vraiment fini. ntango bato bamoni ete tokomi na suka Ce n'est que le début. alors ezali bongo C'est te vraiment même que ça commence car wana nde makambo ye ndongo et quand il se lève, ntango ye tout atelemi le reste doit se reposer. soki ye atelemi bamosusu nyonso ifo bavanda Il prononce ye alobi liloba moko parole alobi liloba moko toute puissante, liloba moko ya nguya toute puissante. liloba moko ya nguya En ces jours aussi, lelo ce que lisusu Job a dit en son temps maye s'accomplira. jo balobaki ekokisama Le Seigneur, mon Rédempteur, nkolo sera le dernier en mosikoli na ngai tenir sur la terre. akozala Et je moto le ya suka ferai kotelema même quand mpe ngai mon nakomona corps ye aura entièrement disparu. atako nzoto na ngai mobimba Je ekosila verrai Dieu, je me ne nakomona le nkolo verrai pas comme un étranger, n'est-ce pas, nakomona merveilleux? ye Job 19, verset 25. Job 19 Dieu verset nous 25 connaît et nous le connaissons. nayebi Et ye la biso mpe toyebi ye consolation pour toi et la consolation pour moi. Consolation pour ngai, consolation mpe mpo na yo. Dans ta situation. Ya kotala et dans situation la oza nango. mienne, la consolation Kotala pour nous consolation na tous, biso ne fait banso. pas un homme, mais de Ekotala Dieu, mutu te. ce matin, Ekotala quand na ta mutu vie te est na dans tongo la lelo. mienne, par sa parole et Ekotala par son eloba. esprit. mpe na molimo na ye Après tout, notre Seigneur est avec nous. Nous sommes dans ntango la nyonso même nkolo na biso aza na biso elongo toza na masuwa moko et alors tout est fini. toza masuwa moko na ye Je ne peux jamais être. Au contraire, mpe tokoki kokita je te peux vous dire nakoyebisa que bino ceux qui ete périront, ce oyo sont les bakokufa ennemis du Seigneur. baoyo baza na nkolo Nous te l'avons baennemi ya déjà nkolo vu clairement. tomona yango Ça, c'est deja récemment. Lorsque Dieu le Seigneur, ntango nkolo de nzambe na manière biso majestueuse, na ndenge moko ya malamu a fait en sorte que son A peuple kosala traverse motindo la mer ete rouge et que les peuple na ye ennemis batraverse la mer de rouge Dieu se sont précipités mpe bato bawelisi à sa suite. balandi En déployant toute leur basali puissance nyonso militaire, il s'est passé quelque chose de basali nyonso na tout bango à fait merveilleux. bakomi na On peut mer voir rouge cela comme quelque chose de terrible pour les ezalaki uns, terrible de merveilleux pour les autres. Mais la kasi vie merveilleux pour pour la les biso uns, ba la mosusu. mort pour les autres. Mais Liwa il pour la s'est passé mosusu, quelque mais ba chose. vie pour la Lorsque biso les ennemis se mosusu. sont lancés mpe bayei arme wana eyei sur la voie de Dieu. baye na nzela na nzambe kolanda bato na nzambe La voie de kolanda Dieu, bato na comme nzambe vous pouvez le lire dans le prophète Ésaïe, oko otango est réservé Ésaïe. seul au peuple de Dieu. Et Kaka bato aucun na nzambe. n'impur n'y marchera. bato na nzambe nde bakotambola wana Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. Pour son peuple, mène au but, mène à la Nzambe victoire. akomema bato na victoire akoma bato na victoire Pas fait pour que les ennemis de Dieu le enemi na nzambe akokoma nzela wana les te ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu se précipitent. bango bakose précipite bakowelana mpo bawelisa me bakokoma te bakolanda C'est sur ce chemin. na nzela wana Ils sont wana nde recouverts bakokufa. par les vagues. kuna nde mbongo Avec ekozinisa bango là, avec bakozela Jésus. nzinda Et maintenant, à la fin, il awa na suka akosala ngo na biso tokokondima yango tokokondima yango ete nkolo na biso se repose-t-il un peu? C'est possible, je ne Impossible. veux pas le nier, mais qu'il ne dorme pas. akolala te Vous pouvez me croire. bondima ngai Le akolala gardien te d'Israël ne dort pas. gardien ya Israel akolala te Et il n'est pas akolala le te Dieu mort. Il n'est aza pas- nzambe il n'est pas le Dieu akufi te silencieux. aza nzambe otikali kimia Nous te devons attendre. esengeli biso kozela bilaka na ye Faites-le. Comme pour Job, kosala yango ndenge Job asalaki Job azeli patiemment sera payant pour nous tous. Il y a soki tozali cette patient parole magnifique. tozala paya mpona biso nyonso J'allais dire dans le prophète Hébreu, mais nakanisi dans la lettre
mukanda ya Hébreu, il y a le prophète hébreu, mais mukanda ya Hébreu, chapitre 10, verset 35. Otika te confiance na bino akopo ete akope no récompense monene bo persévérer boyika piko po te volonté ya Nzambe salema nyonso alakaki biso na yango Nzambe apesi bilaka na ye ekoningana te libera ekoningana te na makati na makelele Nzambe akinimisi makambo oyo lokola deja na se nalobaki yango deja na kati na libondeli na ngai Nzambe asali boyoka elela na ba vague te na baintempérie te mais na peuple oyo ya ye esengeli kolekala baintempérie ata komoya epela ata komoya engala ata komoya ezala ata makambo ezala ndenge nini ata bakureza ndenge nini ata kebazala ekomami na kati na Isaïe 43 soki yo kokatisa mai bamai wana ekozindisa yo te ata okatisi moto ekozikisa yo te. Isaïe 43 verset 2 nyonso emalakisami Nzambe na biso aza na peuple moko ana libota moko na mokili oyo esengeli na peuple oyo baleka bisika ya pasi baleka lokola ye moko mpe alekaki na bisika banzela ya pasi bakokanisela bango bakobanzela bango makambo bakolokanisela bango makambo bato na pasi mutu na pasi bakotala ye mutu na pasi azalaki lolenge mosusu akesanaki na lolenge ya bana ya bato mokili eza kotambola bime ye ezalaki na pasi epai na ye mwana mpate na Nzambe ye mutu na pasi ye mutu azwi pasi nyonso likolo na ye yaleki mutu moko akomprenaki ete bato basosolaki ete kasi alingami na mobimba alingami na suka tokokanisa susu te bapasi nyonso bakakatano nyonso tokozabe bato na bisengo na nkolo na biso mbala moko mpo na libela yango tokotala ete bandeko basi ndeko mibali tondima lelo tondima ngo na maboko na Nzambe tomitika komitelimisa tozala kofortifie ozala konsole na Nzambe na nzela mpe liloba na ye kompanse monene kozela biso mbano monene kozela biso kotika confiance na yo te telema ngwi zala na courage komilela te kolo alingaka te na bato bazala na découragement bato bazongaka nsima na kati na tristesse na désert kuna nde atako batempete esali ndenge nini mopepe esali ndenge nini mbongo ndenge nini atako tokomi na sika ya kozinda tokoyoka mongongo moko ekoloba na biso na pete ekoloba na biso ete ngai naza na makoki likolo lokola na se liba ya nguya esimbi ntango soki ozwa ntango molai me kasi eza na kati na importance monene mpo na biso banso motuya monene mpo na biso banso lokola bantu ya nkolo biso banso toza na kati na masuwa moko na ye toza na masuwa moko na ye oyo ezokomela biso ezokomela mpe ye oyo ekokomela biso ekokomela mpe ye po ete omona te ete tomona te ete kolo ye moko alobi ete oyo bosali na bayo ya bamike na ngai ezali na ngai nde bosali yango. Matthieu 25 verset 40
sort na biso lolenge na biso pe lolenge na ye ba problème na biso eza pe ba problème na ye ya azwi mokumba na biso nyonso akanisi boyokani na ye mbala moko mpona libela oyo ye andimisaki na nzela makila na ye nyonso ye alaki ezali solo ezali wi mpona yo na ntongo na sika évangile oyo ya Kristu Yesu yango neza ya sango esengo mpona biso banso akokaka na makambo mosusu yango tokondima ngo ete tondimi ete tokodependre mpe na ye akobongisa biso eloko moko te tika ete nkolo azongisa biso makambo nyonso oyo afongola biso yango na kati ya mitema po ete tobata ye ntango nyonso. Amen. Boevoke ngai, bobenga ngai, bobienga ngai, nakolongola bino. Na verset 15 azali ntango nyonso pene alingi na exception lelo ata bomiyoka lokola bozali bato otikali ata bomiyoka mpasi ndenge nini ata bokanisika ete nzambe avandi kimia ata bokasika kokanisa bino te bozala na kondima ete nakozela be ntango nakozela be ngonga yango ekoka po ete liloba na ngai ya motuya elobama mpe na kopesa bino yango confiance na biso nyonso topesa na nkolo na biso toloba nkolo fidèle totundi yo na ndenge ete yo mikitisi epa na biso oyoka biso ntango nyonso totiki yo yoka biso lelo konsole biso na nzela ya liloba na yo na nzela ya molimo na yo yo moto ozwi mokumba na yo mokumba na biso na maboko na yo tovandi na kati na masuwa moko na yo yo moto obandaki yo moko mpe nde okosukisa ye akosukisa ye akokokisela ye mpe akotia biso liboso na ye akotia biso na lolenge ete tozala sans tache na eloko moko ya kobunga te tozala propre liboso na ye tondima yo elongo tolingi kotondo ye botondi na kati motema na biso mobimba. Amen. Totelema mpe tobondela o kokolo na biso totondi biso banso po tene liloba na yo oyo epesa bino mitema na biso na ntongo na sika o nkolo olokisi biso nzela ya solo na ntango oyo mpo na yango totomboli mitema totomboli nkombo na yo tobondeli yo ete adoration na biso nyonso yo nde honneur mpe nyonso gloire nyonso epai na yo nyonso mpo na yo matondi na biso epai na yo yo nde mokambi na biso yo nde consolateur na biso yo nde okomi mpo na biso nyonso mpo na nyonso o nkolo toali sur toyoka yo koyoka yo olobi ete écoutez-moi bino liangai na ngai liboso na yo biso mingongo ezali mingi me tolingi kaka koyoka mongongo ya yo tokaka mongongo na yo mpo mongongo na yo yango nde liloba nkolo kombo ya motuya totanga nouveau tolokola Ancien Testament ndenge okoloba na biso ntango nyonso tokotondo yo mpo na ngolu na yo mpo na ngolu na yo epesemeli biso otiki fidèle na liloba na yo ozali fidèle na liloba na yo ozali fidèle na malakao na yo nyonso okolaka kosalela nyonso mpona nkembo matondi ezonga yo epai na yo nyonso ezonga mpo na yo mbala moko mpe na libela biso totelemi liboso na yo totelemi tokorandela louange seleme na yo nzambe tokotonda yo botondi mpo na nyonso osali biso mpona babolamu nyonso osali biso mpona bolamu oyo osali mpo na biso mpona kati ya libota na yo o nkolo yango tolobi ete biloko na maboko na yo toyeba tu mpo na maboko na yo
toyoki maloba oyo maloba ya boyokai na yo yamba lisusu yamba oyembi na biso Seigneur yamba adoration na biso ya monoko na biso oyo mitema na biso nkolo topesi yo nyonso ndeko na biso basi lokola bandeko na biso mibali nyonso ya bipai nyonso ya mabota nyonso ya bakota nyonso na bamabota nyonso alleluya pambola bango nyonso libondeli na biso na kombo ya motuya kombo na Yesu Kristu alleluya alleluya amen.